Alors, le to banda programme moko ya série moko tolo belasir. La révélation de la nouvelle créature. Donc, révélation ya ekela moyasika. Toye kola ekela moyasika azanani. Ezanini. Elakisinini. Pona yango nini. Ya. Parce que penser à nouvelle créature ezaka na Nouveau Testament. To banda kotala un peu penser Nzambe na ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Et comment Nzambe a lakisaki biso prophétie makambo kosalama après. Parce que tu comprends le mot très bien. Depuis Chiti ya Mutu, c'est là où Nzambe a qui kotia na place mbotama ya sika. Pona bato ba kombikela ma sika. Pourquoi? Parce que tozonga na ebandeli na Genèse 1. Nzamba keli mutu na image na ye, na nature na ye. Na lolenge nzamba zalaki, ndenge nzamba kelaki mutu. Mutu alaki na esprit na ye, alaki ndenge nzamba za, même nature na nzambe. Et nzamba zwi nzoto apesi mutu pona mutu azala na contrôle ya mabele. Likolo eza pona nzambe, mabele eza pona mutu. Donc pouvoir à mabele nengi makamunyo se kotambola awanase nzamba pesango mutu. Alors c'est là où tango mutu akwei mutu perdaki tout, a perdre nature ya nzambe. A perdre nyonso alaki nango azwaki pa nzambe. Mais toyebi histoire ya Biblia nzambe aluki ba moyen nyonso pour mutu azonga na première position au mutaki nango na jardin d'Éden. Relation wana mutaki na opanzambe ya nzamba za koluka zongisa. C'est là où on a parcours ya ba vie ya bato. Tinda mazo benga ba Abraham abengi ba Enoch abengi ba prophète ba sakola afin que alu atala moyen ni mutako zongele pa na ye. Alors prophète Ézéchiel a prophétisé que l'accession pensée à Nzambe, c'est une nouvelle créature. Mais quand on a souci, pourquoi Nzambe a instauré les camboya nouvelle créature? C'est parce que tango muta asumukaki, premier Adam sumukaki, bato nyonso ba bota na mokili, ba bota na nature Adam. Bato na ba musika na Nzambe. Bible lobi bato nyonso ba sumukaki. Baza privé na présence ya Nzambe. Mutala ki séparé complètement na Nzambe. Mutala ki susu nengi Nzambe asela yete. Alors, Nzamba yebaki atana kangoli mutu, atana limbisi mutu, atana bengi mutu, akozonga na etana ngaite. Eloni funa sala fon bomoto wana bazanango na molimo. Nature wana bango ba komi ya mabe. Bazuna nzali sumu, il faut nature wana ekufa elimwa pote na pesa bango nature ya sika. Nature ya sika na ko pesa bango ekozala na même pouvoir, même puissance, même autorité, na même position oyo bazaki nango avant bazali sumu. Ça c'était la pensée Nzambe. Parce que Nzamba yebaki ata aye na mokili alati nzoto ayeko bikisa biso soka changer biso nature te. Tu causes toujours un sujet, il y a les soumous, un sujet, il y a diable, un sujet maladie. C'est là où nouvelle naissance y a cause place. Na pensé en Nzambe. Mais depuis tout ce temps, il y a Chiti ya Adam. Et koki sa makite pensé wana. Yo que le mot Ézéchiel azoloba. Nazu Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Tant Ézéchiel alors makambo yo ezo concerné yete ezo concerné peuple ya tango na yete ezala ki une prophétie ya génération moko koya. Quelle génération? Génération ekoya après la croix. Parce que yoka eloko makambo Nzamba loba au travers ya prophète Ézéchiel. Nazui Ézéchiel 36 na verset 25. Je ferai sur vous l'aspersion digne au pire, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes
vos idoles. 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Ça, c'est une prophétie soko la nyango ekokisa makite na tango ya bana Israël. Moto moko te azwaki motema ya sika na peuple ya Israël, moto moko te apetola maki na mai, parce que pour te comprendre des prophéties, vous savez na Biblia ba langage mingi eza utilisé, eza ba langage physique pour na amener ba na compréhension. Nzambe na kibonzambe na ye. Soka lobi na biso na langage ya kibonzambe bilo mingi to comprendre. C'est là où on mona ba terme physique. Ba terme moko za pratique pour la compréhension moto. Nzamba lobi na ko petola bina mai. Parce que ayebi que ce que muta sukoli mai, muta koma ka propre. Donc langage à bongo, mais au juste Nzambe azakolo pas Ézéchiel non pas par rapport à mai physique. Ça c'était simplement des paroles métaphoriques. Ezakolo c'est simplement l'ilobanaye. Donc la purifier na parole na ye. Et puis ayekoloba ke na opesa bato wana motema ya sika, esprit ya sika, et na kozwa molimo na nga Nzambe na kotia kati na bango. Surtout la nima kambo très bien. Eza kolobela si nouvelle naissance. Pour muta koma ekelamu ya sika. Alors Ézéchiel a prophétisé tout ce temps eleki ti tango Yesu ayekoma na croix. D'abord, avant à comme on a croix, depuis les solos à beta na Nicodème dans Jean chapitre 3. Tant Nicodème a lukaye. C'est pour la première fois Yesu a l'obéli comme une nouvelle naissance. C'est pourquoi, na pensée à Nzambe, il faut que les quoi Yesu ezala, nanza les quoi Yesu, batuba comme abikela mwasika. C'est là où l'apôtre Paul a eu révélation. Apôtre Paul a lobby dans Mokanda Galate, chapitre 6, verset 15. Ce n'est ni l'incirconcision. Non, natango pour na sitangote. A lobby, ils ont dit kamboya circoncision te, ils appellent les kamboya incirconcision te, mais o ils ont mutuya ils ont kozala ekela muya sika. Ya Galate 6, verset 15. Car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. Oh, comme nous expliqué Sikoyo, ils ont un langage dans la Bible, ils ont plus terre à terre, simplement pour nous amener à comprendre. Et là, nous avons balingi à l'obanisikawana. Dans le lobby, il y a circoncision, incirconcision, de circoncision. De l'autre pratique en Angol, na bana mibali nyonso, mais ezalaki pratique ya bana Israël, ezalaki elembo ya alliance ya Nzamba salaki na Abraham pour na bana Israël. Donc moi na nous bala botami fo bakata engenga, ezalaki pour na hygiène te, ezalaki pour na beauté te, ezalaki par rapport ya alliance et bala kisaki toana boyokani na tata Nzambe. Alors, tango bibe kwa Moïse et équipe bana Israël, alliance wana il faut pas respecter ngo, nanzela ko continuer ko observer circoncision. Donc circoncision ezalaki moko ya mibeko esengeli batia en place, soko sala ngote oza coupable. Donc soko sala circoncision pour na bana Israël, c'est que oza accepté par Nzambe. O sepeli Nzambe. Donc c'est comme qu'ils ont compté parmi de bonnes œuvres à Sala. Donc Paul, tant que il y a circoncision, incirconcision, alors il y a Sala ya malamu. Alors ce qui est important et pas un Nzambe pour Nabiso, et ça premièrement te kosala ko vivre malamu na misala malamu. Ou bien kosala malamu te.
de pratiquer les biens ou pas, il y a un autre premièrement nécessaire. Paul alinga lobate que non, mutako vivre dans le désordre, ce qui compte, ce n'est pas que ça la bonne non. Mais alinga pesa biso, et loko yo esalaka mutu, nanzambe, bazonga na relation aux acquis perdus na jardin d'Éden. Et loko esalaka mutu, azonga epa ya nzambe, mutu akoma suna nature nzambe. Eza misala na yete. Eza ba misala malamu te mabe akoko sala, mais oye salaka bongo. Eza nini kozala ekelamu ya sika. To comprendre ngo ke ekelamu ya sika yango nzambe azoluka mutu akoma. E nzambe akomisa ngo bato koma na nzela ya lisekwa ya Yesu. Je vais expliquer le très bien. Vous savez, on a trois grands événements au christianisme. Ce qui est le christianisme, on a trois grands événements. Le roi Yesu, kokundama Yesu, pe kosekwa Yesu. Sikoyo, tango Yesu akomi na croix, ayaki pona abikisa mokilumba. Jésus na croix a eu place à mokili. Parce que Jésus a représenté biso et pas ya tata. A comme na croix a eu mokili, yango moni vie chrétienne ezaka likambo ya changement de, mais ça likambo ya échange. Autre baka substitution a eu place na biso mokili to eu place à Yesu. Donc na croix Yesu a eu lisumu ya mokili. Dès Corinthiens 5:21 a commis lisumu ya mokili. Alimbisi masumu na biso nyonso, akangoli biso na kaya Satan, abikisi biso na maladie. Donc tu as bénéfice et kulus et pesa biso. Apesi biso elonga. Asopi makila pona esomba biso esika to alaki na ngama moyine. Mais l'on est salamaki. Tout ce travail Yesu, c'est là qui tellement puissant et c'est le monsala humanité. Mais mutu azalaki toujours na même nature. Nature nini? Il y a les sumu, il y a Adam. Les sumu ngwe longwe. Les sumu ngo balimbisango. Mais nature wana ezalaki les sumu elongwete. C'est là où Nzambe a kokota likama foto kufa. Et c'est là kufa foto sekwa. C'est qu'on a laissé kwa nde ya Yesu Masia. Place ekela mo sekabimela. Na croite. Croix et ça travail pour na tolimbisa mato kangolama. Mais tu as qui tous le même bateau, même nature. Parce que faut to c'est quoi? To kufi na nous, tant to kufi, moto wana akufa ki na croix akei. Moto abaka meki na kulus elongo na Yesu. Hein, sotangi Romains chapitre 5. Pardon, Romains chapitre 6, bana verset 3 kitatina 6. Moto abaka meki na kulus na Yesu. Ye wana bakundaki. Tango akundi mutu wana akufi apoli isili. Ekelamu mususu, mutu mususu ako bisika wana. Siko mutu wana, ye wana babengi ekelamu ya sika. Ekelamu ya sika elakisi, mutu oyo azala sika. Donc azala nute. C'est là où tu dois comprendre que le sekwa ya Yesu est tellement puissant, est tellement important pour permettre batoyo bandimi ekulusu, bandimi Yesu, ba changer nature. Base sur la même nature au bazala qui était avant bayamba Yesu. De tout cela pourquoi? Parce que Nzamba lingi azongisa mutu na position ya supériorité likola milimo nyonso. Likola ba situation nyonso. Souvenez-vous, pelobi ke likolo eza nzambe, mais mabele eza pona mwana mutu. Bana batu. Donc mabele ba pesango mutu nde akonza, mutu nde akamba yango. Nzamba zo konza likolo mutu esenge akonza awana se. Mais le mutu a perdu qui pouvoir, autorité, tout onza pesaki. C'est là Dieu dans sa divinité alobaki faut une nouvelle nature aya. Mais comment mutu akomaka nouvelle créature? Comment? Ça c'est la question. Parce que faut zonga les solo ya
Nicodème na Yesu. Nicodème aye komona Yesu, aye bisi Yesu. To mona kana biso bato baloba mama nzambe, bato baka na komwa nzambe, mais yo za différent. Makambo do loba, mambo sala, eza mutu muta ko sala no sala. Yo uchi wapi? O sala ngondenge ni. Neni mutako, yo ka question Nicodème, nini mutako ko sala? Elo na koko sala pona na ko sala makambo do sala. Yesu a ses réponses. Dans Jean chapitre 3, dans verset 3, à l'obinaye, ce qui muto abotami ya sikate, akoki komona bokonza nzambe te. Ah, kobota maya sika. Ah, c'est ezaki na kobota maya kala. Kobota maya kala, yango to benga kobota maliboso. Yango to bota makepa ya papa na mama, yango kobota maya ya liboso ngwana. So tango Yesu alobi esenye mutu abota maya sika. Ah, donc mutu abota mbala mibale. Suka bota mbala mibale te akota bokonza nzambe te, amona bokonza nzambe te. Nicodème a comprendre kite. Oh, yango nazo expliquer bino na ocho le bon de bandeli. Ba langage mingi ya Bible, soke nango littéralement, o lo ba ke a Bible a passer pour comprendre. Lo ba ke mambo eza biso te, to tikela ngo baté mususu ba te ya biso. Yeah. Parce que le langage à la Bible, il y a mingi, et c'est un langage physique, pratique pour la compréhension. Yesu a bien Nicodème et Seigneur obota masika. Nicodème, comment? Ngamuna komi mpaka boye. Est-ce que na kozonga kalisusu na libo mama na ngai? Pour na bota malisusu et ça mandene parce que na histoire na to mona ngobote. Na science na to mona ngote. Yesu a limbola Yesu qu'on a verset 5. Chapitre 3, Jean, verset 5. Alors, bien, soki muto abotami na maite et pe na molimo te akoko kota na bokanzambe te. Tu vois, c'est quoi na verset 5 a ces détails comment muto abota makapo na balami balé. Et ça la maka ndenge nini. Donc c'est-à-dire pour mutu akoma ekela mwasika esengeli abota mambala mibale. Pour kobota mambala mibale eza pona nature lisumu tozoka pa Adam. O Yesu asalaki musa na croix nature wana ekundama ekende ebunga. Afin que mutu akoma na nature mususu nature mutu azalaka nango avant akoma lisumu. Nzamba malamu bien-aimé. Tout cela est un bolingo ya nzambe pona azongisa mutu na position ya liboso alaki nango. Mutu a contrôler ba milimo nyonso, a contrôler makambo nyonso mokili. C'est là où tu komona Yesu ayebisi yeke et sengeli obota mana mai. Et puis na molimo. Ce que verset wana ya verset 5 wana ya Jean 3, batu mingi ba abiza yango. C'est là où ba religion mingi na kata christianisme ba priorisa baptême mai. Sosi baptême mai te okota dola te, okoma mona nzambe te. Pona mo wana soki mutabota mina mai te. Écoutez, mo mai eza wana, mai wana eza mai physique te. Donc Yesu azako beta makambo lisolo ya baptême mai te sika wana. Yesu azako utiliser liloba wana mai, c'est terme métaphorique. Ndenge toti komona na prophétie ya Ézéchiel. Ézéchiel lobi nzambe alobi akosopla bino mai pona epeto la bino. Nzambe azako la mai physique te, azako liloba na ye. Azako lobela misala Yesu eko sa na croix. Tango toko yokango na yeloba to nemi yeloba wana misala Yesu nde toko mabule to peto lami. Donc Yesu na Jean chapitre 3 verset 5. Bien aimé, azako lobela baptême a maïté. Bande ko mingi bazo baptême a mai, batia priorité a sali pona verset wana. Pona mo wana mai. Na kota na explication li ka baptême a maïté. Peut-être un jour tu peux expliquer. Mais tu comprends que les mots oh maizawana, c'est qui terme métaphorique. Simplement la kisi liloba nanzambe. Et la kisi liloba nanzambe. Donc ce que moto andimi liloba nanzambe te. Oh, na pose une question.
olobaka ondima Yesu ndenge nini? Olobaka oyamba Yesu ndenge nini? Est-ce que mon œil physiquement? Non. Comment? Nanzala iloba. Donc tango tondimaka Yesu, tondimaka ndeni loba oza kolobela tina na Yesu. So le fait ya kondima Yesu au travers liloba, Molimo Santo aye epai na nga na kati na nga, akoti na molimo na nga, nde musala o Yesu asalaki na croix abakami ne kulusu elongo na biso. Peut-être fona tanga Romains 6 oyo. Abakami ne kulusu elongo na biso. Bakundi ye elongo na biso. Asekui elongo na biso. Ngana yo tozalaki te na mokili. Mais na plan ya Nzambe, parce que yo keloko très bien. Nzambe akoki kosala eloko moko te soki nano asilisi yango te. Donc na plan ya Nzambe yo nanga etobakama ne kulusu tokundama tokufa na Yesu. Tosekwa na Yesu. Na plan ya Nzambe c'est salama bongo. Sikoyo tango tondimaka Yesu au travers la parole, réalité wana ko baka manekulusi ko kuna osekwa e komi sikoyo réalité vina e komi vina ngai. Donc makambo wana ke o to bakama to kundama to sekwa ekela masika e komi siko ini réalité ya via mutu wanda andimi Yesu. Mais makambo ngwe salami l'air wana te et c'est salama déjà na pensé Nzambe na plan Nzambe. Yesu asala ngon 2000 ans passé, mais pas ina ngana yo ekokisamaka mokolo oyo yo ndimi Yesu. Parce que tant yo ndimi Yesu na croix, vous a crucifié. Okundami et puis osekwe ekela masika. Yoka, je crois que natanga Romains chapitre 6, ya? Zwananga Romains chapitre 6. C'est très important. Nazu verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Tokundama elongo na Yesu. Tango Yesu akundama, tokundami. Question kozonga, mes frères Charles, tango Yesu abaka menekulusu anyo koma mukolanga na botama na nte. Yes, ya on a tout expliqué sikoyo. Ezaki na playa Nzambe si salama. Eloko nyonso mona lelo et pas nanga et pas na yasika, mais pas Nzambe c'est le passé. Nzambe asalaka makambo na manifestation, makambo sa prépara avant, ça sala avant. Donc ngana Yesu to bakama kine kulusu ba ensevelir biso elongo ba kundi biso elongo na ye. Yoka. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Na sauté, na quel verset 6. Verset 6. 6. Yeah. Nous avons donc été. Non, nous savons que notre vieille nature, ce que je verset, notre vieil homme, ce que je parle de vieille baka, c'est l'homme que nous étions auparavant. C'est pourquoi tant que tu as la Bible, quand tu as le journal, que ne mot par mot pour comprendre les pensées de nous savons que notre vieille nature, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Dans verset 4, balobi, to kundama ke longo na ye. Na 6 balobi, to zaki crucifié elongo na ye. Nani wana vieil homme. Donc, on a place nature terme vieil homme, nouvelle créature. Donc vieil homme eza yo oyo ya kala ondimaka Yesu bokene kulusu bakundi bino na Yesu. Donc esalama bongo pona mondimi nyosa Yesu Masia. Biso nyoso bana Nzambe tokotaki na réalité wana ya kena croix bakundi biso. Donc tango Yesu asekui
C'est là où bato basekwa bato wana te babakama nekulusu. Basekwa bikelamu mususu. Bikelamu ya sika. Yango siko ekelamu wana oya bakamaka nekulusu bakundaka wana. Babenga ye vieil homme. Yango moni na bandeko yo balobaka ma lien ya famille. Oh malédiction. Oh bokoko bokoko. C'est bien, bon a raison. Makamwane zalaka. Mais na bana nzambe faut que na contexte oyo. Na bana nzambe toke na contexte oyo makambo wana euta wapi. Tangu na bota makepa ya papa na mama. Yes, na bota makina makambo na malédiction, lisumu, makamba famille nanga. Yes, na bota makanango. Siko nzamba yebaki makambo ne koko nyokola biso na vie ya future. Parce que eloko ni nzamba a introduire, il faut mutu wana bota makina ba malédiction. A bota makina makama famille, il faut mutu nga kufa. Parce que mutu wana ye wana baka kine kulusu. Ye wana bakunda. Parce que mutu wana ye wana ba benga vieil homme. Entre vieil homme na nouveau homme, de nouvelle créature. Olingo ozanani. Olingo ozalanani la période. Parce que nous avons confirmé yo mwana nzambe, oza vieil homme te, oza nouvelle créature. Vieil homme sa kunda makenda. Yeah. C'est que vieil homme wana a existaka susu a existaka te. C'est que nanzela lise kwa Yesu, yo nanga to botama bato ya sika. Bato ya sika la kisi bato bazala kate liboso, baza bato ya sika. C'est comme muta sika wana yo keloko très bien. Muta sika wana ye wana abotama epa ya nzambe. Nzambe muta bota ye. Muta kala abotama kepa ya papa na mama. Mais muta sika abotama epa ya nzambe. Ce qu'on l'a dit Jean a utilisé ba terme mingi. Na kaka na texte wana ya Jean 3, so kiti na verset 6. Tina verset 7. Aya koloba alobi oyo abotami na nzoto aza nzoto. Oyo abotami na molimo aza molimo. Oh, Biblia na Jean 4:24 lobi na biso nzambe aza molimo. So surtout que na 1 Jean to mona ba terme bate ba botama epa ya nzambe. Bata botama na nzambe. Ba botama epa ya nzambe. Donc nzambe mutabota bango. Soki nzamba bota biso. Toka c'est le très bien. Toi la nature ni. Soko une taba aboti une taba mwana wana beba zana à la nature ni. Donc c'est-à-dire nouvelle naissance et pesibiso accès ya kozala ba nouvelle créature. Nouvelle créature abotami epa ya nzambe. Nzambe taboti. Parce que nature wana o tozala kanango na jardin d'Eden avant tout ça lisumu. Yango wana sko nati to zonga na yango. Nanzala ko bota maisika. Yango wana tozalelo. Donc mwana nzambe nyonso aza na même nature na Christ. Comment tozu yango? Nanzela ya ko bota ma ya sika, ko bota mbalami balé. Yango moni nzambe aebe kocha nouvelle naissance ko bota mbalami balé pona bien na biso ba santu, bien na biso bandimi. Pour ceux qui nouvelle naissance, ezala kite kake kulusu. Elo ninge salama. To kangola ma to bika, mais Satan connaît contrôler biso. Koufe contrôler biso. Maladie contrôler biso. To nozonga tu na lisumu na nature ya da. Parce que toza balimbi se mitoaka na même nature wana. Nzambe étant que nzambe. Yango moni na confirmation ya apôtre Jean. Pardon, toke na Paul chapitre Ephésiens chapitre 2 26 alobi alobi to se quoi qui elongo na ye et puis to fandi elongo na ye na likolo. Bien-aimé, comment to koko analyser le verset le kolaboy? To se quoi elongo na ye to fandi elongo na ye na likolo. Question, ye sa fandi wapi? Qui est wapi?
Ce qui Bibli est confirmé to fandi elongo na ye. Parce que comme salami bongo, nanzela ya kobotama mbalami bale to botami bikelamu ya sika. Parce que ekelamu ya sika wana a vivre na deux places. Yo que le très bien. A vivre na deux places. Place mo zapi na lola. Place mo zapi na nzoto yo. Parce que ce qui Bible confirme biso, je crois qu'il faut attendre ngo pona au mona ngona Biblia na yo na Ephésiens chapitre 2 verset 6. Il nous a ressuscités ensemble avec lui et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. To seku elongo na ye et puis to fandi elongo na ye. Puis mais to ko ignorer makambo te oh te ezaka nzamba lobeka pona ko loba kaka. Non. Ça c'est la réalité à moi nzambe. La raison to banda qui na verset ya Galates 6 5 et 15 pardon. Et ce pour la lobby o eza important, o eza nécessaire, o eza mutuya et pas nzambe zali kozala ekelamu ya sika. Parce que nanzele kela mwa sika nde ba privilège to tanga ndeza possible. Frères et sœurs, yoka. Peu n'importe vie ou vivre na mokili, oza différent na mopagano. Ba privilège yo za nango. Ba droit oza nango panza no pagano nango te. Or ce qui compte premièrement c'est quoi? C'est le spirituel. Le spirituel est plus puissant que le physique. La raison pour laquelle, tant que tu comprends la nature otoza lelo, toza ekela mwasika, toza nengi nzamba za la nature, na ye. Ce qu'on comprend dango, on dimi ango bongo, yango est comme influent na vie na ya chaque jour. Je a posé une question, mais frère Charles, Mamboloba, nga na kufa na Yesu te, na kundama te, na bota pe asika te, na mona place de quoi Nicodème a posé une question par Yesu. Yo kana limeloko très bien. Tant que toucher une nouvelle naissance, une nouvelle créature, et ça par rapport à nous autres te. Et ça par rapport à âme te, et ça par rapport à esprit na yo. Ko bossa elo côté, oza molimo. Oza na ame o fan na kana nzoto oyo. Yo za premièrement nzoto te. Oza nzoto eza yo mais vrai mutu eza molimo. Nzamba za molimo Jean 4:24 abota pe bana na molimo. Molimo na yo aza mutu. Ana mutu maboko makolo mais na molimo. Siko mutu wana molimo wana oyoza o fan na kata nzoto oyo. Nzoto za kwa ndako yo fandaka awana se. Yako mokolo nzoto ya arrêté de fonctionner yo fanda so ate parce que ozaka na se ya mokili oyo pona nzoto yo. Donc la raison pour laquelle yo ke loko très bien et loko nyonso vivre et ko tumisa lelo tango na penser na yo yango karaté muteza wana. Soko na mutu pasi elakisi kaka te kozaka na mutu pasi na kati ya bomoto na ya molimo oyo za ekela mwasika oza na santé divine okoyoka mutu pasi jamais. Siko yango moni photo yeba otoza pona tondima yango en fait que influencer vie na biso ya libanda. Yeah. Donc c'est-à-dire quoi? Am nanga, be monso nanga ebotama ya sikate. Nzoto nanga ebotama ya sikate. Mutabota maskeza molimo nanga. Siko na molimo nanga place ngai naza na même nature na nzambe. Quand comprendre nga, naza komettre na classe ya nzambe te. Mais nzamba bota banza mike. Ya. Na linga verset au ming yo polingango. Est-ce que bien? 2 Corinthiens 5 17. Verset wana eza populaire na ba chrétien. Mais parfois eza bien compris. Parce que tu comprendras verset wana bien.
makambo mingi tolobaka tolobanga sute. Biblia lobi, Paul a lobi. Si quelqu'un est en Christ, azali ekelamu ya sika. Makambo nyonso ya kala eleki. Botala makambo nyonso komi ya sika. Bien aimé. Vandela verset wana butu pendant quelques jours. Yekolango malamu. Ce que changer yote, nano comprendre ngote. Parce que pour comprendre le verset wana bien, yango na tiko limbelo comme sikoyo, eza concerné molimo na yo et concerné nzoto te amte. Pour comprendre que eza molimo na yo. Oyeko yamba Yesu tanko ko 30 ans. Oza conscient, oza 30 ans, oyambi Yesu, oyeko mona nzambe. O chana nzoto te. Mokolo moko te ke omoni couleur nzoto nga changer. O nazaki na taille échanger. Non, ozaki la même personne naturellement, même personne. Mais verset wana il y a 2 Corinthiens 5 17 et kokisami 4 na yo. Parce que so tanya ngona bo moto manzambe za bongote. Donc tango moto za en Christ azekela mwasika eza nzoto te nzoto na biso ebota masika te. Mokolo yambaka Yesu so laki moke otikala moke. So laki munene oza munene. So laki mukuse mulai. Pembe mwindo. Donc tu vois donc nzoto te. Soko za ko kanisa makanisi etikala ka bongo eza ka bongo. Changement ya nzoto ekosala manatango to kolonga mokili. Changement ya âme ça maka chaque jour ça processus au travers ya connaissance ya malamu oza kozwa. Ya. Alors, na molimo na yo oza mutu oza siko ekelamu ya sika parce que comprendre le très bien. Makambo nyonso oyo influence kalibanda na biso e bandaka na molimo. Ya. Ce que on peut découvrir vérité que na esprit oza susu mutu wana abota makana ma malédiction famille oza susu yete mutu abota makana ma famille oza sukuna te ce que comprendre nango bi koza bongo na molimo ça c'est un premier pas ya munene parce que okoko boya makambo wana te soko nano oyebite oza nani. Yeah. Moto asa en Christ. Asa ekela mwasika. Azali akokoma teta wa kelola. Non. Sikoyo awa na se deka yambe somasi azali ekela mu yasika. Makambo no sakala eleki makambo nini? Moto wana oyo zalaka liboso avant yamba Yesu. Ototaki na Romains 6:6 vieil homme wana ye wana moto akala. Makambo akala. Na makambo nyonso laki nango ba malédiction lisumu Adam ozalaki inférieur et pas Satan ozalaki na makambo famille na yo makambo nyonso wana eleki solandi langage ya verset 2 Corinthiens 5:17 Paul alobi yango bien alobi te ke likambo ya kala eleki makambo ebele les choses anciennes sont passés. Quand on dit passé, wapi, et ça n'a pas tango ba kundi biso, bo moto wana ya kala, na makambo na ye ekei. Balobi voici, bo tala. Voici on a ici makambo est commis réalité à vie nangai. Voici toute chose, ba bité quelque chose, toute chose à vie nanga. Lokola na botami ya sika, na zekela mo sika, vie nanga pe euti likolo, de makambo nanga pe za sika. So mama sika nini na molimo sika naza juste le kwanzambe ya za sikati pour liboso ki juste na ko mo santo eza sika na ki mo santo liboso na moto na kala na komi béni o moto na ki bénité na komi na nzambe longo na ova na prince nzambe na fana likolo na Yesu tu vois nyonso wana sika nzambe a linga na prospérer donc toute chose na ko citer wana tozwa ngapi na likolo ta to bota pa nzambe. Parce que moi nzambe nyonso aza nenge wana aza bongo sikoyo eloko nini elingi to sala esengeli premièrement na répéter loko premièrement tondima ba vérité oyo tondima yango premièrement na principe à vie tondima ka oto yebi ya yango moni
Nangolo nzambe toza ko expliquer bino ba vérité oyo po boyeba yango pato ndimaka oto yebi. Soki oyebi yango te mo ndimango ezate po to yebaka oto yebi. Oto yebi te to yebi yango te. So eloko na yebi te na ndimango te. Ya. To vinanga mwana nzambe, vina yo mwana nzambe. Eso bota mayambala mibale. Eso koma deja ekelamu ya sika. So ekelamu ya sika wana na oto expliquer on kala mingi te avandi likolo elongo na Yesu et puis azana kati nzoto yo. So ekelamu ya sika bazongi sili supériorité azaki nango likolo ya Satan, likolo ya démon. Yango moni so tangi Biblia Yesu alobi to tambola likolo ba nyoka. Comment? Eza ba pesi biso esprit ya supériorité, position supérieure. Tango tamba likolo eloko, c'est que loko na sena yo, yo mto contrôlango. La raison pour laquelle diable existaka, mais diable a une puissance te koleka pa mwana nzambe. Ya. Yo tant que kela masika, osa plus puissant, plus fort que Satan. Parce que l'élo Satan a dans 0 puissance. Oye, puissance du diable kenapi. D'abord, oye diable ça na puissance. Diable a qui opérer na puissance adamique. Et ça qui a été azo quand pas dedans. Oh ya Adam utapi. Utapa nzambe. Ya comme le diable depuis chute ya premier homme. Si la croix, elle a qui fort, à quoi dominer le monde. Imaginez avec tante Yesu abi, so go melenga na pesio nyonso zo mona wana eza ngai. Asongwa, azonge pas da parce que nzamba pesa ki tu ya mokile pa ya mutu. So tango akosi Adam, azu pouvoir adamique, azu puissance adamique, autorité adamique. Yango zaki ko opérer nango. Mais la croix finit le diable avec tout ça. Jésus na croix a longoli Satan. Pouvoir nyonso azoki pa Adam. So tango to botami biso botami asika, Satan a inférieur de panayo. Démon to ko beta masola biloko wana te. Et loko nyonso négatif ko yeba yo mwana nzambe ozali konango contrôle nango ezepa na yo. Pour étant que kena mwa sika oza supérieur na biloko nyonso wana. Yeah. Yoka verset moko 1 Jean 4, 17. Yeah? Phrase mokezawana. Balobaka nini? Nengi ya zali, nengi petosa awanase. Mon mokezawana, tel qu'il est, tel que soit dans ce monde. Monde wana. L'accès awanase. Parce que ce qui est monde était, torlobaka, tant to kota lola, netoza lokola ye. Mais le lola te le awanase nengi tata nzambaza ne Kristo azali nengi pe mondimi ya Kristo aza awanase diskoyo omita na nzoto est-ce que nzamba na nzoto oh non na esprit nanga naza nengi nzambaza nzamba ndenge nini nzamba nani nzamba na nini so soko comprendre o nzambaza de yo poza bongo awanase sikoyo ndengo za wana awanase oza bongo. Si vous avez vu ça, ce que la vérité oyo, ils ont changé parce que clé à vie chrétienne est fondée. On a expliqué le après na pendant la série. Tant que la vérité au sang malamu, ils ont aidé yo à renouveler intelligence, connaissance, à renouveler pensée. Ya. Non sur ça wana. Non sur ça wana. Donc continue après. Mais je crois que eza leçon comme malamu afin que moi nzambe nyonso sola. De bonnes choses parties oza kimia ngolu et connaît que se multiplier dans ba domaine sa vie na yo. Obenga ma pour vivre kimia na mokili oyo. Ya. Un grand merci. Bye bye.